kila na kolo Yesu oyo asopaki eko kina kosukola masumu na bisu eko kina kosukola masumu na bisu ya solo eko kina kosukola masumu na bisu omo susu eko kite orongola mate obelema ila oyo ya mwana na pate obelema ila oyo ya mwana na pate ya solo obelema ila oyo ya mwana na pate oyindi asepelaki omona makila yangu elo makila yekoki osukola ngai elo makila yekoki osukola ngai asolo elo makila yekoki osukola ngai mwana na pate okupela kika olalina uyalelo olongola mate ozalina uyalelo olongola mate asolo ozalina uyalelo olongola mate otemana ngaye toli nae tengolelo moko kinalola akikika kinga Nambi moko kinalola akikika kinga solo Nambi moko kinalola akikika kinga Ayedia osonga ome mabatonare ekunana ikolo nakumona Yesu ekunana ikolo nakumona Yesu asolo ekunana ikolo nakumona Yesu. Alléluia. Amen. Totelema. Nous allons regarder 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et les morts
Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Réponds. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père, nous voici encore devant ta face. Nous te remercions. Nous savons que tu es Dieu. Tu nous as protégés, tu nous as gardés tout au long de la semaine et tu as souhaité que nous puissions nous réunir en ce lieu. Béni sois-tu, toi Dieu, le créateur de la terre et des cieux. Béni sois-tu, toi qui nous as fait cette grâce pour que nous puissions nous réunir en ce lieu. Oh Dieu, nous te demandons d'être avec nous. Commence avec nous et termine avec nous. Nous sommes tes enfants, tu nous as connus avant la fondation de ce monde. Tu nous as aimés les premiers et c'est pourquoi nous sommes ici devant ta face. Oh Dieu, que dans ton amour, demeure toujours notre Dieu et que nous demeurions tes enfants au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ici, j'ai là un embouteillage makasi. Depesi biso mwa retard oyo. Ete kombo na kolo ekumisama na nyonso. Amen. Tokomela te tokokota directement katikati na likomi. Ndekatangeli biso na 2 Timothée chapitre 4. Verset 1 à 2. Tokoki kozongela yango lisusu parce que wana ezali likomi oyo epesameli batindami nyonso na ntango na biso. Amen. Awa nkolo nde azali kosenga. Paul aza koyebisa Timote alobi ete na miso na Nzambe mpe liboso na Yesu Kristo oyo akosambisa baye bazali na bomoi mpe bakufi. Mpe na ntina na kombo na ye mpe ya komonisama na ye mpe ya bokonzi na ye mpe ya liloba. Amen. Amen. Prêche la parole. Lelo mpe tokosolola sur les messages prophétiques au temps de la fin. Koyeba message nini oyo to babengi ya lisakoli na ntango na suka oyo. Les messages prophétiques na ntango na suka oyo ezali nini? Bapotanage ezali ebele. Amen. Amen. Bongi na biso tozongisa baninga na nzela bakoka koyeba liloba oyo na ntango na suka. Les messages prophétiques oyo babengi liloba na lisakoli ezali na kati na yango na bapromese. Nzambe apesi bapromese mpe azali kobatela bapromese na ye wana kolandela yango. C'est ça babengi prophétie. Ezali elaka. Tomonaki ete Nzambe asi asala livre na ye ya rédemption, livre na ye ya sali. Nzambe asi asala deja nyonso. Eloko ya koajoute eza te. Mpe apesi yango basakoli mpo na nini bakoka kotatola yango. Bana na Ancien Testament mpe na ntango na biso tozomona ntango na ntango Nzambe aza kokokisa bilaka na ye. Ntango yo tomena elaka na Nzambe ezali sujet ya kokumisa na yango Nzambe. Amen. 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 Soki tozwi na mokanda ya Luc chapitre 1er na verset 46. Kuna tomoni sœur na biso Marie ntango azwaki liloba. Liloba oyo ya lisakoli. C'est-à-dire la parole de la promesse. Dans Luc chapitre 1er, dans verset 46. Bible dit, heureuse celle qui a cru. Azala moto na esengo. Oyo andimi. Ponete maloba oyo. Ewuti epai na Nzambe bayebisi ye yango ekokokisama. Amen. Amen. Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. So Nzambe apesi yo liloba na lisakoli, liloba na promesse, ibete Nzambe na biso azali fidèle. Pe ekokokisama. Amen.
Amen. Autre côté, ezali ba fable était, mais c'était une réalité. Awa promesse yake pa yi na Marie. Balobete ozwingolo. Ponete ba ponio. O ezalaki laka de po kala. Fallait mena ekokisa. Amen. Ete museka muka kozwa zemi pe akobota. Banda etango ya Isaïe, 500 ans moins passé. Bato espoir ezalaki basi finyo est-ce que ezalinga ezangate ezanga tie lilobe ekokisama na Marie. Amen. Mais pona lilobe ekokisama mwange atindi nzamba atindi mwange na ye. Un envoyé céleste. On a voyé confirmer liloba oyo. Abina nzela na yo liloba wana ndeza kokokisama. Puis moi na mwacho azalaki incrédulité. Abite ezali ese. Nazali moumbo na Nzambe, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Tika ete mokano na yo ekokisama. Tangu ye maintenant azwi liloba na lisakoli, Bible elobi na biso na verset 46. Et Marie dit, pe wana Marie azongisi siko liloba. Abete mon âme exalte le Seigneur. Alléluia. Molimo na ngai ekumisa nkolo. Tangu ye azwi liloba na lisakoli, il faut kukumisa na nkolo. Ko louer le Seigneur. Que mon ete mabondeli na biso na ba louange na biso soki to zwi liloba na lisakoli. Yango ndezo ke na présence na Nzambe. O ezali comme des parfums de bonne odeur. Coupo ezali na présence na Nzambe mabondeli na biso avec les louanges des saints. C'est-à-dire tangu yo zo remercier Nzambe pona omoni liloba na lisakoli kokisami na yo. Amen. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Pesengo na ngai, molimo na ngai ezali kosepela na Yahweh Nzambe na ngai. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Ponete ye, abwaki misu na ye. Bazmana basi bazalaki belé, na poni kaka ye. Ye Marie. Pone kwa kozwa liloba na lisakoli. C'est un sujet de joie. Amen. Amen. Abi désormais, batu bakolobete nazali le bien heureux. Na komi mutu na isengo pe kotatola mapartout. Yango wana yokete biso pe lokola tozwi liloba na tango na suka la parole prophétique. Parce que na âge tango Nzambe aza kotambola na bato azopesa bango elaka. Alléluia. Amen. Tokobanda na bo na Ancien Testament tomona ndenge nini elaka epesamaki pe ndenge nini Nzambe atambolaki na ba oyo na ye na nzela elaka wana. Namukanda Josué 24, Yoshua, Josué chapitre 24, Tokobana verset 1er. Wana mena Josué a commis mpaka. A commis déjà mukolo. A assemblé libota na ye, ya Israël nyos. Pe Bible lobete Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il mboka wana ya Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël. Il y a bengi bampakanyoso na Israël. Ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Libota mobimba, naba konzi, bango nyoso to baye ko se présenter liboso na Nzambe. Josué dit à tous les peuples. Alléluia. Amen. Oyo mena Josué a vendu si libota na ba nyos. Alobina libota mobimba. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Suko yoki na iloba na Nzambe balobete. Oyo elobin kolo. Ah, wani komi mena lisakoli. Ezali su mutute. Tango mena Josué zonba ainsi dit le Seigneur, ezali susu yete. Et comme mena Nzambe ko solo la katina Josué. Amen. Wana Josué zalaki moko kwa azalaki pe mpaka na katikati na Israël. Nzambe itilizaki ye. Tiko kotisa yene na bana Israël batikalaki kwa misuba kufaki tiko bitauta na kobima na Egypte. Pona kokota na mboka nelaka Josué nda azalaki na ba. Alléluia. Pe azalaki mpaka. Akomi pe mpaka kati na nzoto. Amonaki makambo belé. Mais awa wa maintenant ezali lisakoli. Soko tangi na Josué chapitre 23, omonete wana mena Josué a assemblé batu nyonso tout. Mena alobi oye wuti kati na wana ezali conseil ya Josué aza kopesa libota tanke mpaka. Wana na verset 23 et chapitre 23. Ya Josué 23.
au verset 1er. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël. En les délivrant de tous les ennemis qui l'entourèrent, Josué était vieux, avancé en âge. Wana, kimi ekotaki na Israël, wana Josué azala komaki déjà mukolo. Abengisi libota na ye. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Voilà Josué ndaza koloba lokola mutu. Alléluia. Amen. Mais maintenant, awana Josué 24. Tango yoki t'assemblée batalobi na bato sikoyo te, ainsi dit le Seigneur. Amen. Oyo elobi nkolo. Ezali lisusu mutute. Ekomi maintenant lisakoli. Amen. 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 C'est ça babengi la parole prophétique. C'est-à-dire lilobe wuti pa ina nzambe eyeli yo. Alobi aboyate, Josué dit à tout le peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Wana bite nzambe na Israël maintenant ndaza kosolola na bino. Vos pères Terach, père d'Abraham et père d'Inachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Abandi ko bete la bango maintenant histoire ndenge nini ba wuti. Bukoko na bango eza ndenge nini. Alléluia. Lignée na bango eza ndenge nini. Abete na wutaki na tata na bino koko na bino Abraham. Na verset 3. J'ai pris votre père Abraham. Tant azoloba j'ai, c'est-à-dire yenzam. Ezalaki Josué te. Zambe ndalobi j'ai pris votre père. Tant vous avez utilisé j'ai, c'est-à-dire c'est lui le je suis. Alléluia. Ye azali. Zambo alobaki na Moïse ete. Kendo ko yisa bango te oyo azali nde atindi ngai. Ata oyo azali présent. Abite ngai nde nazwaki tata na bino koko na bino Abraham. Ngai nde nabimisi ye na mboka pe na promettre ye mboka na elaka. Et je lui fais parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui donnai Isaac. Alléluia. Amen. Abite na fulisi libota na ye pe na ye kopesa ye Isaac. Parce que na nzela ya Isaac nde oyo babengi libota na Nzambe pur. Il fallait ebima. Amen. Abraham ayaki na bana misusu mais alobete na pesi ye Isaac. Et j'ai donné en propriété à Esaü la montagne de Saoul, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Wana bando bete la bango ndenge histoire ezalaki. Bindenge azwaki ye. Azalaki na ye na tata na ye bazosambela banzemba bikeko, mais abengi alobete na kopesa yo d'abord mboko oyo nyonso to atambusi mboka na Kana. Abraham atambolaka amonaki mboka wana. Mais azalaki na mwana te. Nzambe loko azali nzambe aye kopesa ye Isaac. Amen. Amen. Abete Esaü pa azalaki me akipaki te apesaki bapambolaki ye kote mususu. J'ai donné à Isaac, Jacob et Esaü. Anzela ya Jacob ya Isaac ayobota Jacob ayobota pe Esaü. Liboti bandi kokene malem. Dès na bisaki bino que même la révélation ekindaka nango progressive. Amen. Malembe. Abraham amonaki babano ya Israël te. Lelo suka Abraham babilamusi ba sekusie. Balakisi tala bato nyonso. Autuna banani wana. Wana Abraham amonaki bango te. Ayebaki bango te. Amen. Amen. Mais ezaki promesse na Nzambe. Ata yo zate liboto ekokoma de multitude. Amen. Abete tala ndenge ba étoile ezali. Akoyebisa Abraham kanisa lisusu na yebisaki yo. Otalaki ba étoile, omonaki nombre na bango, nebisako de ndenge wana nde libota na yo ekozala. Awa mene ezali lisakoli. Nzambe mena azosala résumé mpona mena ekomaki na ntango bakota vraimen na mboka na elaka bazwa kimia. Alors, j'envoyais Moïse, Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par des prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Wana bana bake, okangama. Alors, ngai moko nzambe. Tanga lo ba je. C'est-à-dire ngamo na bundeli bino ko ne pa boza ko kangama. Wa bakangana. Na bimisi bino na ko kangama oyi. Donc sauter na verset 8. Je vous conduisis dans les pays des Amoréens. Abete ngai moko. Oui, comme lisakoli toujours nzamba zoloba je ngai nzambe. Nena memi bino na mboko na ba Amoréens qui habitaient de l'autre côté du pays du Jourdain et ils combattirent contre vous, je les livrai entre vos mains. Parce que mboko ba pesa ki bango ya ilaka. Mboko wana bazalaki ko vanda.
Amen. Bandako ezalaki makambo to ezalaki bato batongi bandako na bango ba famille na bango ezalaki mais Nzambe alobete na kopesa bino yango. Abete na memi bino tina komisi bino na mboka wana mais pona kozwa mboka wana ezalaki bibunda bobunda. Amen. Mais bino bobunda kite ngai moko nde na bundeli bino. Amen. Pona kolakisete nyonso zali ngolu. Au verset 10. Je ne voulus point écouter Balaam. Je vous bénis et vous délivrer de la main de Balak. Abete maintenant tango babandaki ko ya po bakoka kokota na mboka na ekala elaka il y avait babengi Balaam un faux prophète. Ye ba utiliser na Balak pona kene ko lakela bana o na Israël mabe. Tukutanga ngona mukana ya Nombre chapitre 12 à partir chapitre 12 na 22 no komonete Balak amemeli akiya lobete na kopesa mbongo ebele mais lakela liboto mabe. Ponete soki yo lakeli bango mabe Nzambe akolakela bango mabe pe elongo po yo zali mosako. Au verset 10, mais je ne voulais point écouter Balaam. Alléluia. Amen. Abete tango mena Balaam a comme pas na Nzambe na présence na Nzambe zo senga Nzambe te lakela bato mabe habite na yokaki Balaam te. Je ne voulais point. Désir ya Balak ezalaki te c'était une obligation na pesi yo mbongo tu dois. Amen. Amen. Mais Nzambe alobete na boyi. Ebisi Balaam. Bato wana bazali liboto ezali béni. Amen. Alléluia. Amen. C'est un peuple béni. Nabi Nombre 22 à partir du verset 12. Beaucoup moins yango. Nombre 22 à partir du verset 12. Nakopambula nani akopambula yo. Soki yo zali na elaka na Nzambe, tu es un homme béni. Amen. Tu es une femme bénie. Amen. C'est-à-dire que muta kola kelo mabete. Ezalo bavandizo weno basali ba comprendre bango quelque part ba dans la comme mabete ko sala bo Bible bete akozongisa yango comme une bénédiction. Amen. 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 Aibisi Balaam alobete nakoki ko modira ta mukete muto azali na elaka. Impossible. Soki tokiti wana bano selisa bango mena résumé ya makambo nyonso. Au verset 11, il y a Josué 24. Je vous passa de Jourdain et arriva à Jéricho. Habite na memi bino na kati na mboka wana babengi Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Akute sou bato na mboka wana lisusu. Po fallait ba panza bataliboso mena ya mibale akotisi bango me akutane encore na bilombe. Balobe ezako mo 7 pays o bazaki réunis wana. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je l'ai livré entre vos mains. Amen. Alléluia. Amen. Vu que bazalaki ebele. Bakonzi ba ye na ba troupe na bango. Tuko tangi na mukanda Acte chapitre 13 na verset 19. Kuna kutuba balobite c'était 7. Kula lobete ezaki 7 pays oyo baye ko bundisa bino. Me bakoki bino te ponete ngai nde na kangoli bino na maboko ya bato wana. C'est-à-dire na wuti na bino dans l'Enea na komema bino na mboka oyoyo ezalaki meilleur mboka. Un pays où coule le lait et le miel. Bukokuta bisengo. Buko utiliser bandako yo botonga te. Amen. Amen. Bokuti kaka bobengani bato wana boye bo s'installer. Sans effort. Bokuta basala kabilanga, basala kamakababiti, basala ba vigne tout. Mais Nzamba lobi na pesi bino engamko na kobengana bato wana bakene. Alléluia. Amen. Dans verset 12. Et j'envoyais devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens, et ne fit ni par ton épée, ni par ton arc. Et comment épée n'a pas? Roi Missus mi bali batikala ki ya matata. Kola lobi na ngai kutute bino bokinde kobunda. Alléluia. Amen. Alakisa ki te yaza créateur. Avec atindi ba frélon na bazalo kola banzoi. Amen. Amen. Atindi banzoi bimi na mboka. Bato bazaki bato makasi memba moyebati moyen te. Wa mona nzoi suye onzo bakangi biloko na bango bakimi. Abite zalaki na makasi na bino te. Alléluia. Amen. Yongo moni te même tango na suka ba acte Nzamba ya kosala
Mwita kina bango bozo sana moi effort mais na suka. Yemuka la kisaki tazanza. Aza capable miti banyoka muta hotelema wazate. Amen. Aza zamba zana ba tunios. Voilà. Akozwa ka bangungyo ba mkolomso biso kuna na musale pato alaki na butu. Somo ba fourmio ba pumba kwa na minene ba tondi aéroport. Na ba passager, na biso bato na ba bureau. Donc monike moite na tongo tamba yokufa tale belebe. De soki ba soyo fièvre. Oki mamona moto nzote koti na nzote. Ya zalinzam. Amen. Amen. Na tongo bandeke ba yepe bazwi biloko na bango akolia. C'est-à-dire azana ba tune nyonso. Puna kolakisa bino te tangu na wuti na bino na promettre bino ngai moko na kokokisa bilaka na ngai. Amen. Ezali na force ya mutu te. Ezali te na bene bino boke na mangenge bo fanda 50 jours 30 jours kuna bo sambela kao bo na bo non. Alléluia. Amen. Albakite ngai nde na pesi bino. Na verset 13. Je vous donnais un pays que vous n'avez point à cultiver. Alléluia. C'est na pesi bino mboka beaucoup ta mboka moko yo neti Kinshasa bo babengani biso nyonso bato wana baye. Oyo amoni ndako kuna fungoli ya koti. Amoni bilanga ikomi ya ye. Alléluia. Amen. Abite na pesi bino mboko yo bosali effort moko te. C'est une grâce. Amen. Des villes que vous n'avez point bâties. Bino de botongi ba ville wana te. Et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés. Et qui vous servent de nourriture. Amen. Voilà promesse à Pesagi Abraham. Na kubengi sabana na yo libota na yo pena ko bomama mabango na mboko na laksio ya ilaka. Menatiki batu batonga la bango bandako. Alléluia. Basa ile bango bilanga. Tinga bako ya menena na koti si bango kuna na kati. Sans effort. Alléluia. C'est dit tangu yozwi parole prophétique. Liloba ya lisakoli, une promesse uti pa ina nzambe. Yo vanda no lokola ga bébé. Alléluia. Amen. Lokwa papi mo bacheka likolo na mai, tambulaka na yo, me yo kumisaka nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Abite bosala ki effort ata moko te, wana ndenga tamboli ba ona kala. Moïse dazaki prophète, azako bana prophète, ainsi dit le Seigneur, yebiso bango nzamba lobi bomi. Awawa prophète azate, Josué azalaki vraiment mpaka kati na bango nzamba sololi na ye abi yebisa bango rappeler bango liloba na lisakoli pe soki ozali na lindoba na lisakoli nzamba lobete moto akoki kolakela yo mabe azali te. Amen. O nyusa kopambola yo ye pa pambola. Amen. Mwende lobaka ke Dieu vous bénisse, je vous frère Dieu vous bénisse, nous sommes bénis. Oui. Nous voyons nzamba la kelo mabe soki ngazani mutu na lipamboli yo moko kolakela mama bewa. Pe kozala pasi Bible bete pona muta ya ko prononcer une malédiction face na yo boy. Zaba bina ko permettre yango te. Malgré tout, balaka ina ba mbongo na ye, oh ko ina même kindoki, rien ne peut résister comme un homme qui a la promesse. Amen. Amen. Eloko moko te. Toza de peuple béni. Abete na pesi bino mena mboka ngo bokota. Bokuti bandako, bato bazaki batongi bandako. Batongi bilanga na bango. Leo mona ka tilelo etumbane sila kati. Ata bake ba palesien ba o wana ndemboka na biso. Même Nzamba le bato ba lobete Nzambe nda pesi biso yango. Voilà. Nzambe nda za créateur. Amen. Alexis bango etena ko utiliser même banzoi ba bengani bino. Même banyoka, tamuka bimisa ki pe banyoka. Ba kuna na désert. Eki nyoka swe mbango ko lukaye Nzambe. Il est Dieu. Amen. Abisaki Abraham, je suis El Shaddai. Nzambo ezako mema lokola mama melisa mema kabana mi bébé na ye. Nazo meliso li mabel. Mboka wana tiba kozo. Nzambe soka sali promesse na ye, il faut atteindre but na ye. Amen. Et loko mo ko kanga yango. Mena ba épreuve ebele. Amen. Amen. Baleki na ba épreuve belé ba kene na Égypte, ba koma ba we, ba kota na désert, ba kuta na boye, ba kene malem zamba zalaki ko sa. Wana Pharaon mona ba esclave. Mais non, mais Moïse zalaki ko tala lobete ça c'est un peuple béni. Amen. C'est pourquoi nous devrons regarder à l'invisible. Kutala tena misu, ah lelo na zonyo kwama obona Dieu connaît. Surtout quand tu es dans la parole de la promesse. Amen. C'est une assurance.
Dans Romains chapitre 8, na verset 32. Bible le dit maintenant, biso siko na Nouveau Testament wa. Pourquoi pas soka pesa ki bango, akopesa pe biso. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, abete na bolingo na ye, atika ki te pona mwana na ye moko ya likinda, qu'il a livré pour nous tous, pe apesa ki comme likabo, pona biso nyos. Au Jean le vite Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Amen. Et là, il dit Jésus Christ. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Pour la bisopé. Est-ce que ce qu'a pensé qu'il y a kala? Biso ko pesa biso de ba promesse nyos à laquelle biso. Qui acquisera les idées de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ceux qui ont allé katikati na promesse, mutakoi ko acquiser yo azate. Parce que nzambe soka poni yo aponi yo. Amen, c'est tout. Qui est justifié? Na présence na nzambe osala nanu eloko moko te. Abente mais pourquoi pas biso? Oyo yo apesa ki mwana ne mvuba ya likinda Yesu Christ. Comme rançon. Na tinete biso to ko kozala ba héritier ya ba promesse nyos. Bunga ko kokisa yango te ponani. Soki na nzela na nzoto akokisaki na bana na Israël. Pourquoi pas nous? Ba oyo yo apesi comme mbeka. Mwana ne Yesu Christ. Oya kondima Yesu Christ. Asa nini abikisami. Dans Romains chapitre 8 na verset 17. Bible lobi, oh si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Ce qui biso to libana na nzambe. Tozali pe ba oyo bazali na héritage wana. Amen. Vous allez dire papa kufi o bana batikali boye. Non, bazape héritier, pas bazape bana. Bazape na part na katikati ya héritage ya papa na bana. L'état sala yango, moi mazana pourcentage ne bana pe bazana ba. Amen. Amen. Et il continue, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Wana batozali, ba oyo bazali na bukonzi. Ozwa biloko na héritage ya Nzambe, pe on a Yesu Christo. Et toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Soki tokondima passe. Tout le monde a yangote, il y a l'obéissance, il y a la fidélité, il y a aussi la patience. Oui, nous allons être tokuka ko supporter jusqu'à ce que nous passerons de la foi à la vision. Amen. Nzamba yebi. Et tango biso tozali katikati na ilaka, na psaume 147, 145, na verset 1 à 4. Bible dit kumisa kaka nzambe. Amen. Amen. Awa David alobi boye eloko musuyo zana yangote. Na psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Na kokumisa yo zali nzambe na ngai yo zali mokonzi na biso. Na kopambola kombo na yo mikolo nyonso ti na suka. Mikolo nyonso ngai na kokumisa yo pe na kokumisa kombo no monene. Libela na libela. Alléluia. Amen. Aba komi béni, non, on ne bénit pas Dieu. C'était louer. Ouais, ça n'a mingi nda pesa ka ba pauvre. Amen. Amen. C'est le plus béni qui bénit. Oh, il y a ça biso to pambolé nani. Nous n'avons rien. Amen. Amen. Ma pambolé c'est où t'as pas na yé, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça c'est ça autoloba. Et il continue, l'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Nene na yo ko sonde yangote. Omoni te bana Israël ba koma ikako kumisa Nzambe, apesi bino bandako yo botonga te, apesi bino mituko yo bokuti kuna, bo somba te, do bozina bino ne balobete, donc bomoyi boloko tia na nzela. Amen. Amen. Le pouvoir dans la rio, lokoti no bingana komi mokoni, ba komi pe mokoni. Mezali ngolu. Amen. Wana ndenga tambola kitoko mona ndenge bandai na bana Israël to moni yango kuna na Josué et laka yaka na suka. Wana tamboli na ba koko na ye ba Moïse tout ba leki komi na suka rappeler bango mena bozoko zwa eloko yo. Mais bokani c'est pas inini na uti na bino. Ete muto apesi bino eloko yo azana droit ya kozala nini louer. Amen. Komi saka ye. Bokuti biloko yo ya ofele. Sans effort.
parce que napesa ki elaka na bakoko na bino. Mena bato bakoli bapusani so tozwi na mukanda ya Agé chapitre 1er. Kuna pe tokomona ndenge nini Nzambi mena bawana bakoti na mboka na elaka azo continuer kosala na bango. Parce que ye Josué abisaki bango alobete Nzambe oyo nakomi mpaka oyo amemi bino tina mapamboli oyo bokoka kotika ete. Amen. Soki bokotosa ye bokozala bato malamu, mais soki mubulu akobengana bino lisusu na mboka oyo. Amen. Amen. Ekomaki ete babenganaki bango parce que bakomi kosala ndenge Nzambe alingaki te. Bakendaki na captivité. Kuna mena bazalaki na bukangami. Dans Agé chapitre 1er. La seconde année de Darius, les premiers jours du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shimei, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsa, le souverain sacrificateur, à ces mots. Ainsi dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, balobete oyo lobi Nzambe. Même okite même osakoli na biso to mina tangu na suka. Tamuka za ko lobani ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Donc lobi ainsi dit le Seigneur ko ezali susu yete. C'est-à-dire Nzambe mena za ko lobi. Ah maintenant tangu Josué lobi ainsi parle l'Éternel des armées. Yahweh Sabaoth. Et comme il sakoli. C'est-à-dire lilobo ebimi na munoko na Nzambe. Il faut ekokisama. Amen. Abina mangete komi tango maintenant ya ko rebâtir ya ko tonga ndako na Nzambe. Eza su tango bo vanda te. Po ndako na basi bakitisa kyango babuka kyango. Pula lobete nazobi misabino bo kende bo sala nini bo tonga. Bo bâtir. Pourquoi nebiso to sala bo maintenant toza ko bâtir encore. Alléluia. Amen. Lingomba na Nzambe. Partout, parole les a suscité. Ça devient des fables. Et nous devons remettre la parole de Dieu sur les chandeliers. Amen. Mais tout le monde a l'illumination yo au côté parce que tout le monde a mukanda ya Timothée kuna balobete prêche la parole. Na 2 Timothée 4. Mais yo faut zana l'illumination ko. Oh yo ko pesa bato. Awa maintenant Josué alobete ainsi dit l'Éternel. Mine komi tangu oyo binoso tokoki kotonga ndako oyo. Na verset 12, wana tokoka kokende, tomona lisakoliane ndenge ni Nzambe asalaki na bango. Zorobabel, fils de Sheltia, Josué, fils de Jotsak, les souverains sacrificateurs et tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et leurs paroles et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple les saisit de crainte devant l'Éternel. Tango batwa lui le banalisa kolioyo. Et ça qui est le problème il y a Josué té. Amen. 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 Josué a pesi problème ta lisakoli et comment qui mena libota mobimba. Na basali na Nzambe nyoso to bazaki bampako bazalaki wana. O même yakala. Na bo ya ba jeune, ba ko to abete tokosi tokotosa yango. Amen. Amen. C'est-à-dire comme tango mena to koka ko rebâtir. Nzamba zongisi bango. Abaite chaque fois boko sa mabe na kubenga na bino. Mina mwana ngana kozongisa bino soki bokanisi nga lisusu. Mais soki bokokanisa nga bazalaki kokutana na Nzambe na kosala nini na kati ya temple wana de Jérusalem. Il fallait batonga. Et kola obete komi tango yo lifu bosala nini botonga. Mais okotonga yo moko te, okotonga na libota mobimba. Mais libota wana fo bayoki nani liloba na lisakoli. Maintenant na verset 13. Abalobi, Agé envoyé de l'Éternel. Alléluia. Amen. Agé, azalaki motindami na Yahweh. La virtualité, yalité, abalobi était Agé, l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, moto baptindi. Na misu na Nzambe, motindami nyonso bazui comme ange. Tango yoki, babengi un ange, eza moto yo Nzambe atindi. Alléluia. Il y a des anges célestes, il y a aussi des anges terrestres. Naba ange terrestre ezali naba oyo bazwi liloba ya lisakoli. Akomi mena un envoyé de Dieu. Motinda minanza. Un prophète, c'était un ange terrestre. Parce qu'il y a maintenant ainsi dit le Seigneur. Ayena oyo nini elobi kolo. Amen. Alléluia. Abi Agé, envoyé de l'Éternel. Neti Josué a commandé aussi un ange pour tanga zuli liloba na lisakoli.
Mutu nzamba tindi. Avec les ainsi dit le Seigneur. D'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Kula zoebi saite. Yebi sabango. Tant bokotonga bino mokoti. Nazali na bino elongo. Amen. Amen. Parce que Nzamba za ko veiller sur ses promesses pour l'accomplir. Ata ile eloko mususu te. Soka pesu elaka, azo kengele laka wana pona kokisa yango. Amen. Au verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shittii, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Alléluia. Ezalaki na makasi na moto te. Nzambe nda fungoli bango mayele. Nzambe nda tindi moko na moko. Atondisi bolingo katikati na ngo pona ni bakende kotonga. Ndako na Nzambe. Maintenant dans Agé chapitre 2, ce qui te commis dans verset 3. Ababi, quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Alléluia. Amen. Ndakwana tangba kote ki na mboka nelaka batonga ki église. Ya munene Salomo asalaki. Mais ibisi bango lobete nani amona ki ndakwana ndenge zalaki na ebandeli. Mais siko ekomi ruine. Ba Babiloni ba buki nyonso. Mais alobete bozana eloko te bo wuti na captivité mais nganzambe na zakati na bino. Amen. Amen. Tant que la parole de la promesse, à tous les côtés, sache que Dieu est avec toi. Amen. Alors bien, maintenant, et comment voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotkat. Souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Alléluia. Beaucoup l'embate, beau sala na musala na nzambe. Pas musalo bazolo bako sala, ezali kati na musala na nzambe, ezali moko mutu nyonso to aza na devoir. Ya kotato la liloba na lisakoli. Amen. Amen. Tant que ezali koteya sang malamu, ceux qui ont travaillé dans l'œuvre de Dieu. Koluka pe ba oyo ya nzambe ba ya katikati na liloba na nzambe. Amen. Bible beza na makati na yote. Nzambe ye moko za kati na bino. Ye moko mbe yende moko akosala kobenga ba oyo na ye. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortirez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Alléluia. Habite na kotondi sasun kembo na ndako oyo. Mais awe zasu na promesse moko eti tangu yaza kolobawa. Ou etali biso. Bato to komi na tangu na suka. J'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et les secs. Habite na koningisa lisusu mukili oyo na se. Pena kolingisa susu na likolo. Amen. Mais pour na bino boye bandako oyo bozali kosala kotala oyo epanzani boye. Ba oyo bamona ka ona ebandende bakelaki amba koki kolela. Mais boye bete na kotondisa yango na nkembo. Dit l'Éternel des armées, l'argent est à moi. Ce que vous allez mbongo, gande na tinda basala mbongo. Alléluia. Et l'or est à moi. L'or ezali yangai. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia. Bino boko kamwa, bo wuti ba esclave, bozane eloko te, meta unda ko ekosila. Bo webete nzambe nda azalaka na mbongo, nzambe nda azalaka na wolo, nyoso ndu ngai moko nde na pesaka yango. Amen. Mais et laquelle va être j'ébranlerai encore. When is the promise pour na biso? Na tango na suka, zambalo bete na koningisa. Lisusu oyo ezali lola pe na kolingisa pe na se. Mais botala d'abord ndako wana ndenge ezalaki na première étape nango. Condition nini ezalaki? Mais na kopesa ngo so kembo mibale. Amen. Amen. Même biso église, faut toyebaka ndenge nini église ezalaki na ebandeli. Ngoko se réjouir na ndenge tozomona siko te. Non. Bato batanga Bible, il faut pas comprendre que likambo ezalaki na ebandeli. Misalo ezao salama na ebandeli. Pour le moment ezate. Oui. Amen. Amen. Même tout yo zomo ba memela bino ba invention yoyo.
spectacle. Non. Tous vont dans Acte chapitre 5 na verset 12. Tout le monde lingomba na ibandeli ndenge ezalaki. Yanga lobi na bango etalobi ete bino pe bokanisa ndako wana ndenge ezalaki. Soba mpaka bazali bakoyebisa bino ndenge ndako ezalaki. Et nous avons tout à partir de la Bible. Acte chapitre 5 à partir du verset 12. La Bible dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Wana na ibandeli. Ba miracle. Ezali kusala makatikati na mabota. Par les mains des apôtres, na maboko na po babantoma. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Bon ba telemaki liboso na temple ya Salomon to lobi wana batonga imbala ya mibale. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple le louait hautement. Alléluia. Nzamba kubisa ki promesse na ye, na église ali bande. Avec Nzamba l'accès tengambo na zakati na bino. Makamu minene zalai ko salam. Ou église ou ya commencement. D'abord le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Alléluia. Ngombe za goya ya ngomoko munene. Batu baza kotonda parce que Nzamba zalai ko agir katikati na ngoma na ye. Le verset 15. Ensuite qu'on apportait des malades dans les lits et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, en fait que lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Alléluia. Amen. Vous allez konzongola. Ma balade na ba hôpitaux. Ba yiko levani sur une église. Boze la kaka tangu Pierre akoleka kaka ombre na ye apamba. Soki toucher malade abisa. Amen. Mais makambo tous à la sincère. Nana zo mona ngo siko. Mais kola lobete ndenge bo mona ginanka yakala. Na suka. Nakopesa lisako. Amen. Puis na kozongisela bino ngo fois 2. Amen. Yo to lobete ekozala na ba miracle ya création. Ekozala biloko ya pambala te. Na suka Nzambe kuta vandisa bango kimia. Pour que bundisa su ba batwana te. Asala gini ayaza créateur. Abi selima ba abeille bakende. Amen. Amen. Banzo ibakende ko bunda. Nene ngo su batindi banzo ya kotika la. Tomona o même na katikati ya ba ville bazamba kuna. Su banzo ibabimi mututu fakima. Amen. Yazali Nzambe. Ako yazali da ba tout nyos. Ari même ko faire ko rebeller même miseleke tozo ya bo miseleta zo taluka bo. Batondi bazoya okimi. Amen. 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 Ne bandela lobete vous serez un objet de foi ko ya kubangisa biloko wana. Ezala ta lion siko telemi mabo ya kima. Parce que ozamutu Nzamba pesa ki pouvoir wana katikati na biso. Mais soki siko Nzamba lingi mena bat biloko ane tourner le bino. Boza na place à kovanda te. C'est pourquoi balobete bato bazalaki ba malade. Ba malade bazalaki na ba hôpitaux te soko kesi ko mona ba hôpitaux to ba tondi. Isusu baboti bakanga bango kuna po mbonga kobimesa te. Mwana omitina 3 ans avant d'aller na hôpital. Musuba opéra ye docteur wana kola hôpital bi ogobima te. Mais awe zalaki lobiko ya ofele. Amen. Les gens maintenant quittaient les hôpitaux, venaient à l'église. Alléluia. Na ba civière na bango. Et la Bible dit tous étaient guéris, sans exception. Amen. Ata malade mo zali kotika la te. Mais makambo ezali maintenant affaibli à cause de quoi? Il y a l'ilobana, il y a batou. C'est-à-dire les gens ont amené maintenant leur tradition na katina lingomba. C'était une parole efficace. Point Nzamba kosa katabi, je veille sur ma parole. Amen. Mais ce qui Josué bisi bango bito beaucoup kota bien na mboka ne la kana. Mais bolanda makambo ya batou wana te. Ne fabriquez rien. Tout le monde a dit dimanche tiba oyoyo bana na prophète bake kozala inspiré bake ozo ba colonquête sauvage koko sango na kati na liloba et liloba bandaki mena ko pesa kufa awa wa Yesu ebisi bango te mais pourquoi liloba na Nzambe za efficacité busali ba synagogue minene mi makambo ezate na Marc chapitre 7 na verset 13 Malako Marc 7 na verset 13 Albi, annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Alléluia. Abite makasi na Nzambe et comme ina anéanti na tina la tradition na bilo. Bokoti si biloko oyo ya bukoko na bino katikati na liloba na Nzambe.
ainsi la parole de Dieu, annihilant ainsi la parole de Dieu par vos traditions, que vous avez établi et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Bino mena bozu ba tradition na bino bo établir na kati. Ukiko luka ba jewana uteza kuba magicien de basala rango. Apa ande okute koma mena o mona ka passer azoleka suka chika ka likolo bo bino tout net double bo kwei. Na biloka ba dingo. Musuza longoli verse soka beti bo pou bino tout bo kwei. Baketina ba boni ba majo ezalaka na okaka je ya lumière. Ba kosala mo eloko moko boye pouf. Okanisi pe ya solo. Mo nzoku tango kosala boye pouf nzoku alimwe tango to abimi. Ndo ba mosa ba je yango. Mo ba simbi yo boye ngolo abimi na likolo. Ngolo wana ovanda wapi vraiment na mupenda mutu ngolo munene akuta ovanda wapi? Même na ba scientifique na ba to nyonso tout ukosabe même yemgo yezo abimisa mutu ngolo na likolo te. Même avec vos tradition. Alléluia. Amen. Biloko ya kala na babukoko banini bobani komema. Yanti même temps we dinga saka boya moto bandi bimena mutu wana ezani. C'est la tradition, c'est la magie. Magie noire ka biloko ezo ba je. Ezelo solo te. Mama msuza lobi nga papa babimisi nga masasi na likolo. Mutu mosuka benti boye papa abimisi lisasi. Lisasi o mutu asali maya munduki. Ifana na likolo na yo même bandi ko bimisa ngo ba batondiseli epe na sali. Tout ça pour kolia embongo. Maintenant nzamba lobite na tiki bino mena bolanda philosophie na bino. Alléluia. Amen. Tradition na bino nde ebemi na makambo. Mais il y a Zalinzambe. Amen. Avec jamais toujours makambo nanga tina but. Amen. Ata mubulu na bino na koyiko tomboka me na kozongisa bino soki bokozala batosi tokokenda bino de l'avant. Dans Philippiens chapitre 1er, le verset 6. Philippiens chapitre 1er, le verset 6. La Bible dit, et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre les rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Amen. Babite, oh ya bandaki musala na ye Yesu Christ. Awutika bisote. Tumona kete yende nzambe. Apesa ki mwana ena likinda anyo kwami abite na koyi kotika yango te oya bandaki musala oyo même mobulu bokoti ba tradition mais alobete ba oya ngana komema bango tina but. Amen. But wana ezalini ya beba ko atteindre la perfection bakozala na kati na batoyo bazali sans tache ni ride ni rien de semblable. Sambaza na posa na ye ete o babengi bana na nzambe. Tomona ete ba ange bazaki créé mais biso tozali engendré. Et toza ici de Dieu. Bimi na kati na nzambe. Na Yesu Christ. Mona ete Adam azaki créé mais sikoyo mwasi na ye babimisaki na côte na ye. Tango balalisi babimisi Adam. Babimisi Ève. Yotanga Adam alamuka ki amone ki bangubu wana te atubazaki minene ki bani non atala ki ka mwasi wana atala bi à cette fois-ci. Amen. Os de mes os, chair de ma chair. Oh mena compagne na ngai akende ki pa ba elefa za munene ko pe vanda na yo amema ka boyo ko sepela non metanga moni mwasi abinde oyo ngai. Amen. Pe Yesu Kristo kuna na Golgotha tango bazokisi mupanzi na ye makila ebimi babeta se moment là que biso to bimaki. Amen. Amen. Nous sommes sortis en tant qu'une épouse parole. Abete mwasi na ngai na ko conduire ye tina parfait. Oya bani na bino musala oyo atambe bango ezalaki ndenge nini iluko ko sepelisa Adam ezata ndeo ya mwasi na ye. Amen. Amen. Pesuka tamboli ti ata tamba mwasi aye ko kwea na mamba na lisumu. Amona ki mutu sa kote ya kote alandi ka na batambola kaka. Parce que c'était impossible la kanga manambwa. C'était impossible la kanga nantaba. Non, c'était seulement oya bimina mopanzi na ye. Et le Seigneur dit ici, naza ko ebisa bino oya bandaki musala oyo akokomisa yango tina suka. Amen. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Atika ki ngoma nende ngwana te. Et abani encore pour rétablir l'ingomba na ye. Yomoni menaba bengi les âges de l'église. Amen. Na tango na suka Dieu nous a donné aussi un prophète. Ayeko pesa biso résumé ya makambo nyonso lingomba ebimaki, deni lingomba etambolaki. Amen. Amen. Amen.
Il faut maintenant, ainsi dit le Seigneur. Yemo kuna yebisi Josué, yebisa bango avant bakota. Parce que tout comme maintenant, juste à la fin, du temps de la fin. C'est-à-dire, en dehors, il y a message au message, monsieur des alités. Amen. Oui, comme il m'a retour, il y a Jésus Christ, c'est ce message. Oui, c'est qui William Branham. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme prédicteur de ma première venue, tu es envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Alléluia. Oui, que bon, ça boye, il n'a pas mis balai. À part message, je me suis exalté. Amen. Amen. Et Zamba Tindi Mosakoli. Avec les ainsi dit le Seigneur. Tout qui mutalobi ainsi dit le Seigneur. Et ça, ils sont mutuanate. Amen. Et ça, Nzambe yemo onde maintenant zabo solabso avec la parole prophétique. Amen. Neli lobaya elaka. Maintenant, etikali mukebo kota, mais rappelez bango ndenge batambolaki. Amen. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 1er, verset 20. Waba koya sabiso, to bandi ata même na moi liboso muke. Tout le monde ndenge nini lingomba etamboli na les 7 âges de l'église. To bandi même na verset 17. Dans verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Wana j'entends amoni na ila Patmos. Amoni tasimbi ba étoile sambo. 7 étoiles. Pour bazali ba messager atango wana. Abi quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds. Comme mort, il posa sa main sur moi, droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Amen. Et les vivants, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Alléluia. Amen. Abine mena koma. Nazana bokonzi nyonso. Wana sina sekwi. Pour n'attendre Jésus Christ à sekwi, pour na biso toza déjà justifié. Amen. Des œuvres achevées. Azo mona biso suna masumu mokoti. Mais azo bunda na biso ka malembe, pour biso to komi lokwa bantaba. Ba ko mema yo place au kene na vers pâturage oliame. O mona kasa olingo lokota. Azo picle. Mais nazo mema yo pona ine couper so biloka bien. Au moins na mutazu moi fimbo abeti pona kotika ntaba nsa taba na taba. Mais c'est toujours dans le bonheur. Amen. Abete, les 7 étoiles sont les 7 esprits. Mais bazana maboko na ngai moko, c'est moi Dieu qui marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Amen. Batouana 7 baza komema, ainsi dit le Seigneur. La Bible dit les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Amen. Amen. Natambusi lingoma na ngana ndenge ya sambo. Na ba mwanji sambo. Monite les anges. Bobe ambobe ba étoile. Amen. Amen. Tout le monde kuna age yazala ipe mwanji. Parce qu'il y a qui na ainsi dit le Seigneur. Église maintenant banda wana nzamba bandi ko bunda na yango. So tutangi na ba âge de l'église, mosakola laksi biso ndenge nini lingoma na nzambe tamboli. Amen. Amen. Ba yi kozwa mena ba modèle ya ba église oyo ya Éphèse. Si na Éphèse kuna zaki na ba église oyo, zaki na modèle oyo nzamba zoki pona kolakisa ndenge nini lingomba etamboli. Tomona ke te lumière ya nzambe elekaka ikendaka croissant. Amen. E mataka malembe. Abandi na église na ya tindaki oyo ya liboso ntoma babengi c'était Paul. Amen. Amen. C'était dans l'église d'Éphèse. Paul y a même qui babengi le ainsi dit le Seigneur. Yoko ke tout oyo balbete oyo azali na matoi ayoka oyo molimo ezali koloba na lingomba. Conclusion ezalaki toujours ndengwana. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Oyo nzambe alobi na lingomba. Na age ya Éphèse ezalaki Paul nde azaki motinda. Amen. Amen. Tout le monde est na ba age na ba teo ba tei biso na kati ya mesa ba bite Éphèse signifie aspirer et relâcher. Aspirer bazali ko kanisa de ba tondisa mana molimo. Ndenge ezalaki ba kota mana profondeur ya molimo. C'était aspirer mais ba kuma kisu nini relâcher. Ba yeko tika. Alléluia. Amen. Wana Apocalypse chapitre 2 na verset 1 à 6 na okende juste na ba résumé. Profondeur ba yeko luka ba kota na profondeur mais ba yeki kolemba. C'est pourquoi on Éphèse qui signifie aspirer et relâcher. La plénitude de l'esprit était la profondeur de Dieu
l'Esprit de Dieu s'est mouvé avec des dons dans l'église de Dieu vivant. Mais, il faut relâcher. Amen. Babite l'église est là qui sombrait dans le nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est-à-dire conquérir les laïcs. Donc, on était mené comme qui batu mené ba comme kuzoyangwe comme lokola moi ba parti politique moko bout. Amen. Conquérir les laïcs et a perdu un premier amour qui conduisit à l'apostasie. Yango zambalo baki na bango ete eloko nazo repression bino na église à Éphèse pour perdre amour na bino. Amen. Ni bazaki de bona profondeur. Ba don ezalaki katikati na lingomba. Mais moyina kote si baye komi bato bazalaki baye ko relâcher. Ba koti mena na o ba bengi le nicolaïsme. Liloba na Nzambe menezalaki na ba effet lisusu te. Nzambe atikaki lingomba na ete. Tu okota mena na o ba bengi l'âge de Smyrne. Amen. Ba bengi Smyrne signifie amer, c'est-à-dire rempli de morts. Irénée fut le messager de cet âge qui s'étend jusqu'à l'an 312 après Jésus-Christ environ. Mene komaki mena na kufa. Lingomba yaki suzane kosala nini be bilobete. Le but de Dieu est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous puissions être rendus parfaits, établis et fortifiés. Amen. Amen. Bakokai susu ba pasité. Eyokota maintenant na kati oyo maintenant monike lingomba et kokokisama mena na makambo na mukile. Nzambe pe a reproché bango. Albite soit prudent, bozu koka ko souffrir moi muke. Mais na suka bonheur na bino ezali. Amen. Maintenant tokoti na âge à Pergame. Pergame signifie entièrement marié. Alléluia. Amen. Ba lingombe komaki entièrement marié na diable. Na l'état, en quelque sorte. Alléluia. Amen. C'est dans cette époque que le concile de Nicée, wana bakonja bayokani ya mangomba, basali kiminizi, convoqué sur ordre de l'empereur Constantin. Constantin de abengisaki réunion wana, établi et promulgua les dogmes de la Trinité. Alléluia. Mena bakotisi bundimi oyoyo ya Nzambe misato. Affaiblir encore liloba na Nzambe. Mais malgré wana Nzambe atikaki lingombo na été. Les messagers de l'âge de Pergame fit Martin, né en Hongrie à 312. Il fit un évêque catholique. L'âge de Pergame s'est étendu jusqu'aux environs 506 de notre ère. Mais Nzambe a pensé qu'il peut sous mutu moko. Amen. Na âge wano azalaki toujours na ainsi dit le Seigneur. Malgré que lingomba talaka ezako kene malembe na libulu. Ti l'état ekozwa bukonzi na lingomba. Pour ne pas penser au meno banda kote, il faut la formation maintenant oyo wuti nango na ba école na bango. Amen. Bango ba former yo, ba éduquer yo makambo kotanga. Et ba lobi na bango maintenant il faut bo enseigner que banzambe bazalaka moko te, il y a trois dieux. Et puis maintenant l'idolâtrie est koti. Tala ndenge lingombe bandaki kasa. Mais Nzambe atiki yango te ba bete, il y a encore dans l'âge de Thyatire. Thyatire signifie femme qui domine. Alléluia. Amen. Na âge wana maintenant, c'était une femme qui dominait. De babi Jézabel. Amen. Amen. Awa ba femme ba komime koteya. Mine bandelezaki ndengwana te, ba ministère c'était juste pour les hommes. Amen. Amen. Mais balobete oyo eloko nini ba condamné bango bino botiki la femme Jézabel prêcher. Moi c'est oyo abanda koteya. De moni bato baza na parole prophétique te pona bango bazo comprendre te. Oh non, moi c'est fateya. Eh boy na boy. Non. Babete il y avait dans cet âge-là la mort, c'était quoi entraîné par les femmes qui prêchaient. Et l'envoyé, c'était Colomba, fait le messager de l'âge. Le Seigneur met en garde l'Église contre la séduction par des fausses inspirations. Avec des alaki, la fausse inspiration. Mais atika qui peut ayaki a utilisé Colomba dans Zéland a lobé lumière les au kendeka malem. Mais les diables travaillaient dans l'Église. Dans les pas et bandaki. Il y avait la puissance de l'esprit, mais à côté si malembe mariage na mukili à côté si pas si bandi côté ya. Maintenant to comme na âge de Sardes. Sardes signifie rescapé, c'est-à-dire oyo baza un peu sauvé. Amen. Parce que le diable a côté makasi. Et Martin Luther en fit le messager. Le Seigneur exhorte
à affermir les faibles dans la foi. Amen. Amen. Yohane ezalaki na tango ya Sartre, les messagers na yango oyo babengi Luther, Martin Luther. Il alobaki te mon juste vivra par la foi. Aza ko exhorter bato na bozalaka na kondima na liloba nzamba kosala. Nzamba abandaki lingomba na lobete na kotika yango te. Amen. Tokomi na âge de Philadelphie. Philadelphie signifie amour fraternel. Cet âge dira jusqu'à 1900 environ. John Wesley en est le messager. La publication de l'évangile s'ouvrait dans le monde entier. Alléluia. Amen. Maintenant, avec John Wesley, mali lo bandaki kote ya mana mukili mobimba. Parce que kuna na concile de Nicée zaki su mutango simba Bible te. Voyo landaka ko bango baza kote ya. Amen. Amen. La guerre sainte ça ko boma même bato pona nini kaka Biblia oyo. Zamba yeko zongisa bolingo encore. Abandi ko agir. Wana na âge ya Philadelphie. Et puis maintenant, on va maintenant à l'âge de Laodicée. Amen. Amen. Laodicée signifie droit du peuple. Âge otozali na yango. Mutu na mutu akoko lobo ya salo yali. Amen. Babiango âge ya ba démocratie. Mais démocratie ya pamba la pamba ebe lo ba osala te. Même na mangomba. Les gens font comme ceux qu'ils veulent au sandere balingi. Mais maintenant na âge ya suka Dieu a envoyé un prophète. Amen. Amen. Pona kozongisa biso maintenant na liloba oyo na lisakoli. Asali biso résumé mosakoli babete tango alakisi biso les âges de l'église. Au Pierre Jean monaki na il Patmos. Mosakoli a expliqué biso ndenge nini ngombe tamboli na cet âge de l'église. Ndenge Josué pona vamba kota a rappelé bango encore. Tande na tamboli na batata na bino mais pas ibokomi. Mina na suka ya mena la parole prophétique. Liloba ya lisakoli. C'était une parole de promesse. On zamba lobi mena nazo kotsa bino na mboka oyoyo boko kuta bandako botonga te. Amen. 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 Et vous avez si que toi il ne peut conquérir Chine kuna comme ya biso te. Zamba ke ko préparer le biso bandako. Amen. 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 Et vous allez on a seo yote. Ndeko moko prédicateur munene bengi frère Branham abime yo usa makambo beli ba miracle ben yo ya kanana. Ngana zaka na mwa ba domu kimeta moni taji wana yanga. Omoni okuna ndako okuna yanga piscine okuna ngai. Bituko etandami wana yanga me yo zanani. Amen. Malgré ma mutozo sala frère Branham minetala tombola misuko. Tomboli mini. Yo zo mona rien. Ndako na ngai ngwana na likolo. Amen. Amen. J'ai une portion de terre là-bas. Amen. Yozo lukoya, c'est mais nous en avons là-bas. Amen. Bible bete tango batambola mona biloko tout pamba. Bazaye kotala mena bazwa cité oyo nzamba bongise libango. Amen. Et c'est makambo oyo yote. Non. Mais maintenant le bete pour yo atteindre cité wana le parfait. Yo kangama na ilo wana nzambe la parole prophétique. Amen. Amen. Nakati ya parole prophétique muta ko ko dire yo azati. Amen. Là, il n'y a que des bénédictions. C'est une bénédiction. Dans Jean 19, verset 30. Bible bete boko yeba maintenant oyo ya nzambe. La Bible bete celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Jean 19, verset 30. La Bible dit quand Jésus il prit non. Jean 19, verset 30. Amen. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Ah, c'était bientôt côté un peu sur Golgotha. Parce que awawa, quand vous Yesu a gangi, tout est accompli. C'est-à-dire que pour Yesu Christ, l'ingomba na ese bimakala. C'était une puissance. La puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. La parole c'est une puissance. C'est la puissance de sa parole. Merci. Et nous avons aussi la puissance de son esprit. Tant qu'il y a kataki ama vanga lobaona lobite tout est accompli. C'est-à-dire pour na Yesu Christ makambo na yenyo c'est là. Dès to zalia to vandia wame etikalika toke na mboka nelaka. Amen. Dans le parfait. Assez à préparer les bisabi, je vais vous préparer une place. Je reviendrai pour vous prendre. Mais nego comme était au commis ah
frère Théo total na to mona pasi ya pamba ko luwaka bandako banini tala babi omoni immeuble wana construit par Dieu lui-même. Amen. Au Bible de choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Nzamba préparé le pona ba oyo ya alingi. Tango le bikaka tout est accompli. Akokisa ki musala nenyos à rendre l'âme. L'église était déjà achevée. Amen. 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 Donc et loko susi ya kobakisa ezate. Tout ce que nous devons faire, c'est louer le Seigneur maintenant. Amen. Et surtout, biso tozoyoka liloba ya lisakoli. Na Psaume 22 au verset 4. Tozonga na Jean kuna. Psaume 22. Na verset 4. La Bible dit, pourtant tu es le saint. David a dit, yo ozali boule. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Amen. Yo vandi kati na masanzoli ya bana na Israël. Pour le moment basantu ndeza biso. Otambili lo bana disakoli. Amen. Amen. Pe nzamba zavandi kati na ba louange biso za ko pese ba merci musalo asala na biso na Golgotha. Là où il a tout achevé. Agneau kwami. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Apesa ki mbeka. Kukufa na Yesu Christ, kosekwa na yepo na Yesu Christ, alabida ye kutu, je vous ai déjà transporté dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Amen. Abi vous a déjà béni par des dons spirituels en Christ. Joana toina likomipe to alago lukana banzi, c'était la première temps kibino na kopesa ngo, c'était na Psaume 23 na verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Amen. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Biso taotanga na verset 8. C'est pourquoi moi confusion ezalaki. C'était toujours na place on a Psaume 23 na verset 5. OK, afungole le biso mena table. Watu mona yango dimanche pour nous nourrir. Amen. Amen. Kopesa biso bilei ya solo solo. Po ezali ba penser à monde te. Abete maintenant je réside. Poème na biso ezaka kukumisa ye. Na diloba oyo ya tango apesi biso. Des grandes choses qu'il a fait pour nous. Ndenge ni atambusi église, pe ndenge ni tokomi na suka. Alobete to kumisaka ye. Pe na kati na eloba na lisakoli nde tomonaki na Osée chapitre 2 na verset 23. Abete na koningisa ekozala lisusu kaka na se oyo te. Na se eloko ni azalaki na lingomba ya ibandeli. Makambo minene ezalaki kosalama. Amen. Amen. Mais maintenant, na koningisa kaka na se oyo te, na koningisa pe lola. Osée 2, 23. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Où ils allaient communal sako. Amen. Amen. Abete na tangu wana. O biso zali kozela. Avant to kende, se oyo koningana. Voilà. Les gens vont voir encore l'église du commencement, mais dans sa double portion. Amen. Amen. Puis kosuka wana temina lola ekoningana. C'est là que le Seigneur va achever son œuvre. Abete, nous serons une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Des êtres parfaits. Au monite, Moussakola Tenga Atea Sir, quoi ça? C'était, à la fin, c'était parfait. L'amour parfait, hein, frère Théo. La foi parfaite. Amen. Amen. Pour atteindre le parfait. Sans tache ni ride. Même ba ange ba on avait autant mais au moni tango ba mage ba moné ba ange ba bangi. Mais wana ba ange nde ba ko bang. Amen. Nous serons des gens sans tache ni ride. Puis bébé de parfait. Mukili lola pe koninga. Et bateau maintenant yetango kokota balobi na maintenant tala ndaku na we yango. Nous allons entrer dans une ville bâtie par Dieu lui-même. Amen. Là au ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse, brother. Amen. Amen. Je vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Afin que Bokindi. Amen. Amen. Bokende epai nini na wuti kobongisela bino kuna mboka wana. Pe kuna koningana. Vous serez des hommes parfaits. Dans Matthieu chapitre 25. Vous voyez que dans Matthieu chapitre 25, dans verset 34. On a le bététan la dernière partie qui nous intéresse. Matthieu 25. Là, les hommes parfaits, en présence d'un Dieu parfait. Amen. Matthieu 25, verset 34.
Il dit, venez. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Alléluia. Amen. Vous êtes déjà bénis. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ndenge Nzamba salaki na bana Israël. Maintenant, na okoti sabino na une ville. Amen. Amen. Où vous n'avez rien bâti. Vous savez le comme côté. Mais à Balobete, tous les bénis, ils vont entrer en possession du royaume que Dieu a préparé pour nous. Amen. Amen. Je vais vous préparer une place. C'était ça qu'on a moukili oti. Biso tout ça qu'on la dernière partie qui nous concerne, les bénis. Amen. Nous serons en possession de quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Natang on a ban Israël, yemo ka préparé na kana batwana batongi bandako, batongi boy na boy, mais tant ba koti kuna et comment qui a ban Israël. Mais ici c'est Dieu qui a préparé le parfait. Mais yo kokota kuna te ce qui n'a nous posé ba condition. Non, Dieu nous rendra parfait. Amen. Dans Jean 14, wana promesse na biso tobo sana yango te. Oyo apetini même osakoli. Alors je vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Amen. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Maintenant, nakoya kozwa bino. Okomema saki te o na koti na saki na nga boye na kena ndako mona okuta ndako susu bilambe zate. Non. Abi, je viens vous prendre. Amen. Vous amener là dans la gloire. Bokomona makambo. Tangu yo komi kuna bi trésor, t'as pas un endroit. Oh. Une ville bâtie d'abord en or. Nous allons marcher sur les pavés d'or. Amen. Amen. Là, il n'y a pas de soucis. Il n'y a rien. On ne peut que louer le Seigneur. Même les anges, ils se demander, oh, Moussalo et Salami Kuna, c'est pour qui? C'est pour les fils engendrés. Amen. Les filles de Dieu engendrées Amen. sur cette terre. Oh, il y a quelque chose là-bas. Abete, je viendrai vous prendre. Et tant que vous pouvez habiter avant Nazonga, il dit à William Branham dans la rivière Ohio. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message. Amen. 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 C'est le message prophétique qui prépare la seconde venue de Christ. Amen. Avec les ainsi dit le Seigneur. Les alliés William Branham T. Ils vont transformer l'ongoli, pour dire que c'est le prophète qui prépare la seconde venue. Non, le message. Amen. 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 Et kobongisa epo na boye inae ya mibale. Mais tout que na nzoto te. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, na verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, na verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Amen. Ndenge koma meza makambo oyo, tokomona kuna, nanu liso emona yango te. Que l'oreille n'a point entendu. Nanu mato yoka yango te. Itangu kaya ba maj ba yoka ki ba ange ko yemba. Mais ba paniquer. Le yembo andenge nini wa. Mais la Bible dit là maintenant nous toko tala bonheur nzamba pombeli apesi biso. Amen. Ayi se bana ya wana zaki na kati na nzoto. Na pesi bino biloko bino botongite mandako botongite. Mais Bible bete ce qu'il a pourvu pour nous nanu mukile mona yango te. Amen. Il dit ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. 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 Kubanda d'abord na yemoko Yesu Christ, kubanda kotali kakabo. En face, en life. To bat bazwa ko luka. Oyo to me oyo to kumisaka ye oyo. D'abord oyo aleki nyonso ezali ye. Amen. Parce que tonda mutu atongi ne ata soza comme ozomona c'est bien beau. Mais oyo eza na valeur mutu atongi ndako wana. Amen. Oyo sokolo ndako wana ye oyo. Ah, yeah. Amen. Amen. Oyo makambo nyonso bomoni oyo kolo na yango ye oyo. Amen. C'est lui Dieu. Mais maintenant pour les enfants qui sont nés de nouveau, ba oyo ba botami sika. Et ces enfants n'écoutent que la parole prophétique. Wanize liloba ya lisakoli pona tokota. So oza na parole ya lisakoli te na tango na biso oyo okokota te. Amen. C'est pourquoi le message est quoi? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Il faut pas bima. Il n'y a pas d'autres conditions. Amen. Amen. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 27.
wana nkolo alobi ete mpo na biso mpe elaka ezali il faut que Christ avanda katikati na biso. Christ en vous. Colossiens chapitre 1er, na verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Pour atteindre kembo wana, il faut que Christ azala kati na. Amen. Amen. Sans Christ, kuko kendete. Et Christ ne suit que la parole prophétique. Amen. Étant bon parler à Christ, nous parlons sur le baptême du Saint-Esprit. Notre corps sera une résidence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, moko na moko ko na portion à dimension, il y a puissance ya Nzambe kati na ye. Amen. Amen. Même ba ko mema bino na ba prison, bino boko lobate. Mais c'est votre Dieu qui parlera. Amen. À votre place. Mais dit na ngo sikoyo ba memi na prison moko to mona o mulime bandi ko loba. To mona bango tout. Et là ba prêtre na batu ba kangia bandi ko bela bana mo tomber malade ba longolé kutukuna. Mais le Seigneur dit moi-même je parlerai. Ngamo na ko défendre bino vous en apôtre ça ba avocat l'esprit de votre père parlera. Amen. Ça doit s'accomplir. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 12 verset 25. Là c'est maintenant l'écriture pour notre temps. Hébreux chapitre 12 verset 25. La condition encore quoi? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Alléluia. Amen. Vous engagez. C'est-à-dire pour l'instant, il y a quelqu'un qui parle. Là, c'était Josué qui avait l'ainsi dit le Seigneur. Amen. De l'autre côté, c'était Agé qui avait dit l'ainsi dit le Seigneur. Ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Moussa Koliaye, Ayena Iloba. Le 2 avril 1962, Nzambe Pape Siango, Momo Moussa Nabi, tu vas aller de ville en ville pour apporter la même parole. Alléluia. 2 avril 1962, d'une voix audible, la voix dit à frère Franck, je t'enverrai dans d'autres villes pour apporter ma parole. Prêchez ma parole. Amen. De tout temps, il y a 2 Timothée 4. Prêche la parole. Kobo yate muto azali koloba na se oyo. Parce que ye aza koloba oyo aza kozwa mananzam. Amen. Amen. Tout continue. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si le ciel, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Alléluia. Amen. Nzamba tamboli dans les 7 âges de l'église. Âge na église. Âge. Azalaki na babatinda mina yewa eza kosolana. Puis biso na tango na suka tozui lisakoli. Ilobana lisakoli. Amos 3:7, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, le prophète. Mais ne refusez pas celui qui parle. Alléluia. Amen. Du haut des cieux. Amen. Amen. Moïse n'a pas la loi. Mais pour la kokota, Josué a eu la parole prophétique. Même parole, Nzamba répété encore. Yebisa bango. Amen. Amen. C'était Josué. Voilà. Pour la conscience, c'est temple, Agé. Agé aussi avait eu ainsi dit le Seigneur. C'était Dieu qui parlait à cet homme-là. Ainsi dit le Seigneur. Y'a pour le moment, Jean 8:47. Jean 8:47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Oyazali Nzambe akoyoka maloba na Nzambe. Vous n'écouterez pas, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Ce n'est que les véritables enfants de Dieu. La parole prophétique. Amen. Amen. Ils écoutent la parole de Dieu. Parce que Dieu, le prophète, a amené ainsi dit le Seigneur. Et Josué a zongiseli bango liloba na lisakoli pona avant bakota. Abete na komi mpaka. Me bokanisa ndenge Nzamba atambola kina bino. Amen. Amen. Atindeli bino basakoli. Abimisi batata na bino katikati na itumba kuna na Egypte. Bezalaki bango te ezalaki ngai ndeko buna. Mena bolingi bokota. Alléluia. Amen. Mena bolingi bokota bokanisa. Eza na effort na bino te. Mais yoka Ponete, yo, okwa kotondisama na parole prophétique,
et puis nzamba koya kuvanda katikati na liloba na lisakoli na ye. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Abete oyoyo ya nzambe akoyoka kaka oyo nzamba zali koloba. Pour le moment, dans Apocalypse chapitre 3, na verset 21, ndenge tomonaki te na ba age nyonso tu ba vainqueur bazalaki mena suka nzambe ya koloba nini yao. Apocalypse 3, 21 na age à la Odyssée na ba age nyonso. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Oyo azali na matoi ayoka nini oyo molimo ezali koloba na lingomba. Tokomi maintenant na tango wana okoyoka biyoka yoka te. Okote oyo lingi te. Tu dois prêcher seulement ce que l'Esprit dit à l'assemblée. Amen. 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 Les écrits seront là. Tant balobete heureux celui qui lit et ce qui écoute. Kotanga. Babrochi ezali okotanga na yo. Mais pour yo comprendre, il faut pas expliquer yo. Amen. Amen. L'énigme l'Éthiopien, utaki koyoka babatu. Abandi kotanga même yazo comprendre le côté, mais il fallait envoyer quelqu'un que Dieu a envoyé. Amen. C'était Philippe pour l'accès makom. Tant bandi ko atuni oyebi makamoni nazo comprendre na comprendre tabani mena ko lakisai. Amen. Amen. Et tant moni ma lobi mais qu'est-ce qui empêcherait ma yango yongana zala baptisé? Alléluia. Amen. Pour le moment, côté ya oyo lingité. Non, toute la ville. Nous devons avoir la même parole. Oui. Amen. Oui. Oui. Ce qu'on yebi mais oyebi non, nani nini boteyi lelo. Ce qu'on a dans Nzamba webi ça na 2 Timothée 4. Yango nde tozite prêche la parole. Amen. 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 Heureux celui qui écoute. Et comme mena makambo ya koyoka. Kune bandaki mena suka balobi que celui qui a des oreilles entende. Eza susu te makambo yo osala bwena boy oyo aza na matoi ayoka pona yo yoka il faut balobela yo. Amen. Il faut balobela yo. La foi vient de ce qu'on entend. Wende kondimezali kouta na koyoka. Mais oya koyoka il faut ateya ainsi dit le Seigneur. Amen. La parole prophétique. Amen. Oye biso tokoti na Apocalypse. Écrit wana sepelaki yango mingi lelo etango Nzambe asolo na biso encore en profondeur. Awa balobi boye na verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Alléluia. Amen. Balobi te de quiconque écrit. Non. De quiconque fait quoi? Entend. Bole ibotanga ngo bien. C'est-à-dire, et comme il y a un problème, il y a koyoka liloba na lisakoli. Amen. Amen. Oh, kobakisa te, babite, celui qui a kobakisa te, oya azali koyoka. Quand yo yoki, nenge musakoli ayoka ki. Zamba yebisi ete. Je t'envoie avec un message. Tu vas préparer ma seconde venue. Yo continue kana liloba na partout zako kende te ya ndenge yo yoka, ndenge ya lobaki. Mais maintenant, yo longoli le mot message. Tu as ajouté. Pardon, tu as retranché ce que tu as entendu. Amen. 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 C'est-à-dire que ce n'est plus la parole, la force de la parole, les ali sous-soutés. Donc, Nasuka Balobete, je le déclare à quiconque entend. Pas besoin de lire, non. Maintenant, ici, c'est le verbe entendre. Nous sommes maintenant au problème avec l'esprit qui parle. Et puis, surtout, yoka. Et yo prédicateur, te ya kaka oyoka ki. Amen. Pour une kolongola te, faut ajouter te. Oyoka ki te, je t'envoie avec un message qui prépare ma seconde venue. Yo ki kolongola te, comment je t'envoie toi, Branham, pour préparer ma seconde. Non, Nzamba loba ki nendengwana. Et ça, sous le loba ya lisakolité. Amen. Et ce que moi j'ai dit, ce qui ne peut pas dire, c'est que tu as aligné wana. Kokende kolobela batu n'importe quoi te. Prêchez ce que tu as entendu. Amen. 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 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Ceux qui ont ajouté. Namalobo yo yoki. O molimo zako lobana lingomba mikolo dans les rassemblements. N'ajoutez rien ni retrancher. Yo mo na Galates chapitre 1er na verset 8.
pour la lobiete, attention. Amen. Quiconque va apporter un autre évangile, qui soit anathème. Voilà pour la lobiango. Kokende côté habité à théâté. Yamba lobiete pour le moment, tose la bisonyoso. Attendez. Oh frère, naliko yana assemblée na bino ya côté, ote ya bisoni. Okoye côté net ya côté ya comment? Soko yebi makambo te. Biso za na posa pe ya kobimate. Nous aussi nous attendons, nous écoutons et nous parlons jusqu'à ce que le Seigneur va dire sortez maintenant. Amen. Amen. Ndeko moya komeli, oh frère na lingina ya kuna pona communion, c'est-à-dire ya côté ya biso, mais au côté ya nini? D'abord, tout le temps, nous parce que nous venons ici parce que nous avons écouté la parole prophétique. Amen. Que Dieu nous a parlé. Et nous aussi, nous sommes venus pour faire les résumés. Au moins, nous avons temps belé parce que semaine, nous avons cambouisé belé. Il faut tout condenser en gros. Pour avoir au moins la matière. Oui, bah, nini zamba lobina lingomba na semaine wana. Amen. Mais yo côté les mawa okubanda wapi. Amen. Et vous avez venu là, même zamba ko sepelate. Qui besoin de quelque chose qui est de la part de Dieu, bongi kolobate. Dans Galates chapitre 1er, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Alléluia. En dehors, il y a parole prophétique. Otozali koyoka. Ceux qui m'ont ajouté quelque chose, Allah qui la mamabe. Amen. Le commis maintenant, tango, les prédicateurs doivent faire attention. Il faut être vraiment connecté. Dimanche. Avoir les liens avec la perfection. Amen. Kozala na boyokani na oyo ya bule. Simani boyokani mene kosala ninete tokuka kokende na perfection. Lilobo tozomona loko les côté, mais Dieu nous prépare. Amen. Tant que koma kuna na lola tokomona nzoka makambo ezalaki une préparation. Pona nini bozo bandako botongite. Menacé oyote. Au frère Branham amonaki na likolo lobete ngai yanga kuna. Amen. Amen. Depuis Nathalie atabi mendeko komi ndiboma. Mais yo zomona te, moi je vois. Amen. Il me prépare une place là-bas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous serons changés. Dans notre côté, Dieu doit nous changer, mais par la puissance de son esprit. Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Yesu akufanda kati na biso akubonganisa biso. Kwa yemoko tango bimaki na kunda, il avait eu un corps spirituel à mataki na. Il pouvait te monter na yena lola, eza assurance que biso peut te komata. Amen. Avec là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Yavana na lola, nous sommes aussi des êtres spirituels. Dans la gloire. Et maintenant, beaucoup de maintenant, oui, maintenant, tant que Yesu qui s'aime d'accord, le voilà. Maintenant, nazo koti sabino, na bandako ebo batirte. Amen. Na saki na yo, biso tozaku na sakite. Pas kudo kokinde na rien. Okome kokute tout là-bas. Frère Franck amona ba matika na bilamba ya pembe, mais tout c'est là-bas. Quand il montait dans la gloire, quand c'est une zambe, otininga na teya. Moi aussi je vous dis une chose, bato nyonso tout bakondima yo na nzela na munoko na nga. Pas inga na kozala bango pe bazala. Amen. Et Dieu va dire que ce n'est pas un effort. Entrez, mes bien-aimés. Amen. Amen. Déjà, tous les une invitation à la fête des noces. Bible dit qui sont bénis et qui sont invités à la fête des noces. Ami menatala les biens que j'ai préparés. Je vais ébranler maintenant le ciel. Et maintenant, les anges vont voir, mais qui sont ces gens? Aussi que tu aurais su gorenye na yawa, tu évites ce bandako yawa, tu peux te zoiner bandako na bandako salam sala. On va pas rester encore na babiloko na bango. Si nous sommes des êtres célestes. Amen. Ça serait une bénédiction des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ça, c'est un sujet de joie. Amen. Il y a ce message qui a apporté l'ange de l'Apocalypse 10 au verset 17. À la fin, c'est un message de joie fiable. Amen. Dans Apocalypse 17, parce que hier, Azali moi, je n'ai pas. Apocalypse chapitre 10, au verset 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, Bazaki Mosakola, qui écrit au Ponaye, Amen, en tant que moi, je n'ai pas. Quand il sonnerait de la trompette,
le mystère au singulier s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Portion écrite, comme un message de joie fiable. Alléluia. Il faut ajouter ça. Comme un message de joie fiable. Ce que nous avons reçu, c'est un message de joie fiable. Je suis un fidèle, un Dieu fidèle qui va accomplir sa parole. Après avoir ébranlé la terre, na première gloire na yango ndenge bandingisaki mokili bakoyana bakoka na bango bakoyana batu na bango ba malade, on va les guérir et puis nous partons. Tant yo komi kuna maintenant vous dit entrez dans des bénédictions, des maisons qui n'a pas construit, au moins ba fleur yo salate, au moins bilango salagite, abete vous les bénis. Amen. Une église qui va atteindre la perfection, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Même ange bakotala ba maintenant tomona batu ya boité. Le Seigneur nous prépare. La Bible dit ceux qui étaient prêts entrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. De la richesse de sa gloire. Amen.